la grande sœur sur le théâtre, bah au chance à rebala té, le madame Belvi Kandi, donc déjà bah open à mokiliation, bah au balité, un monsieur de classe amené au Kenya Rokuta na mobali à Rolimo la amena okuna donc déjà. Mbote na bino mbote na bayane sur la basi à théâtre, au bokoli bofinga madame Belvi Kandi, mais va venir amener ça à bongo bongo. Seigneur. Likambuya Inga, pourquoi? Inga bateau bamoni passe na théâtre Congo. C'est ça. Bateau basali théâtre na ndenge ya bonzambe. Bateau basali théâtre na ndenge ba nzambe. De 2001 ti lelo Inga na zakaka. Azape balobela raye. Biso basa monter autozala kaka. To bi ya diable ndezala. Ya diable kaka. Bou, nini boy. Auti wapa bimeli wapi. Bozela po ba 6 ans 7 ans bo mona suite ko makala solo. Ya bateau. Comme akenda wapi o. Ebele ba ya ba diable ya bongo. Non, mais de faire la route, on a eu une vie, ça a un problème à ma sang. Mais ma sang, il y a aussi. Ah, il y a son baraté. Ah, on sombre. Mais où tu es au bac, c'est là. On sombre, t'as moi 5. Mon code 5 bouteilles, bouteilles sombre. Eh, t'imagines ton mouton, place à la laïe banate. Ya. Ah, on va m'emballer dans la TV. Combien de gars qui dans la salle, ils boutent? On a le canal, il va placer à Outa. Regarde, on a un kimba en cacao. Cacao, moi, là, ça va cacao. Oh, mais on a un kimba, moi. Et l'équipe comme ça, oh, t'es là, vous comptez un bol, là. Ah, nous comptons bien, là, président, nous comptons bien, là. Mon gros soupa, la monnaie, n'est pas boum, on a dit ça comme le coup, là. Oh, père, ton mot, il est le bimé, là. Ah, non, ça, on a ça. Un peu comme ma blague. Ah, l'action, une place à ça. Ah, l'action, on a ça. Ça, on a ça. Mbote na bino ba mi bano so vendre tout le rola ngati bo vendre bo le rola barezi donc ba bano so vendre bo le rola barezi bo vendre le rola ngati mbote na bino ba on so vendre bo ete ça monte li kam ni mi to ba ni ka tiko na so pesa ba to mbote bo mbote ngo modelo ba on so ko vendre le rola mi bali to ba vendre le rola barezi mbote ba vendre nini ba vendre bo le rola barezi mbote na bino donc déjà la pesa ba ta foi de temps après sinon ba mbote na batino so ba komela bango film le rola nde ba komela rasila mbote na bino. So vous aimez le film pour nous money de nausée. Vous aimez bien quand vous besoin nausée. Na raisonner ba money banjo to musu nausée. Nam tabongol ba mambelamba yo la tango ke wapi la tango wapi. Asuso yingalo ba mambalo ba la ngani na yebele yinga ngam na yebe yinga akosa ate. On a salué bon dimanche dans le bien sur la cause à thé. Mais la magie a créé polémique. Et créé polémique à nini nga responsable alba mabozo ko engagé polémique à nini. Alba mamba bato e ba musika na été bazara na ye. Ce ko créé polémique à nini. Beaucoup bita bodi. Ibutu kala. Nzambi na nice. Ne ba photo na biso bo mwana oto boyaka. Hein? Ibutu ne ba photo bo mwana oto boyaka. Ndelo ngai. Ndenge yazalela. Mama nzambi na ngai. Ah, ça monte. Na ibutu sena jo papa tonalité. Na ibutu vi normal ezaka nde moko. Tu fais ça bien. Ah. Tu fais ça bien. C'est mon maquillage. Tu fais ça bien, parce que sinon, on a fait la liquide na moto. Voilà ça. Oui bien. On a été moi 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 ça minu boya. Oh, ni moi aussi minu ça te boya. Ni ba ta minu or le ba ko moté kala ba. Moi ça ay ati. Non. To ça minu boya. Ba lu to finga ba vi kan ba rande boya. Tu fais ça bien. Bato wana olobela neza bato nga mona ba onene yinga. Eza lo wa exode bato mona nga chaque tana yo ba mona nga na yo mukozo bi sa moteur za muyibi. Soki ata bonzima te baza muke bo bonzima wale kebele non. Bongo pourquoi l'autre ba finga mbana ba vika neza bato musuba nzimela bango. Bazoba nyoso ba nzimela bango nzimela bo poni. Po anu fana na madame vika.
yo fa to na ndimela bango mo siko le soko yenga le ba mo ya bato bazala na yi siko ngana yo kundana ngwa mais bon bilele bo mami ko ba poursuivre Madebo cha okufa mto landela zate landela zate non poursuivre ni ala te ki blamba wana o ala chango lelo ata okala bo na ngwa landele bango ndiye ba conscience ma ilobela ba lo tso conscience ba ma batika ota branga ya gola na fingi bel vitande na sa ngalo na fingi bel vitande na sa lo ba miss ngatande na pekiso ko miss lo ba miss ngate na fingi bel vitande na sa pe ba ke na lo ba mo na douche oui na na raison fingi bel vi tandinga mo na sa baza ndenge nini ba reketa tande na sa soki yalo bamba dynastie na bango etali butu na nini azandi aza soifante ezandi par rapport à zuite azoyokela moninga lubi enga zata kenda poto kima te butu so ki angola okima angola ya tika na so vérité enga kenda poto kima te so butu mona angola okima ozonga te ozolo babo ibutu biso bo ataki ya ko bimisa vérité mana na niveau ibutu te ya lo balanga mwamwa yo lo balanga ndeni ayibutu siko bulu mutabana njonjing mutaliboso point njonjing ebandi lelo fana na TV na sepe na kabeli ngambongo siko mutakabeli mbongo azanga mbongo makumse na TV seka zo combien abi bombo pesi ngambongo bomba riche azala Nzambila mais est-ce que zo baketo ba malembe mais yo zo ba mabi makasi mais na Congo ata bomba $5 ezala te Adrien va supermarché bon pas $5 ezala te. Bombo ezala ba combien? Bombo eblo ba 100 fois 200 300. Bombo Richard Ratin. Zambi. Na seki hein. C'est qui nini? Yo ye galwa le bilamba ala ta wala njoto ni. Ye mo ala ta ndeni. Ala ta bien. Bien. Pas bien dit. Ndala ta bo bien mwana. Maman, Nzambe. Mais est-ce que vous avez ils ont choqué. Déjà le voilà oye ko confirmer batu makambo yo e ngalo. Na confirmer batu e ngako sara na pasi. Nga tele misona te batu babe ngaka ko te ngakuta yembi abinda kanganga te ngabi upone bo ngana bisaka batu bo benga e ngako sara te. Sera bêtement cela qui se fait qui c'est ça. Eh, à quoi ça tu? Mon église premier épisode 326K. Deuxième épisode 210K. Bravo famille Bota, vraiment bravo na bino de. Troisième épisode 209K. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre des cas, c'est l'artiste Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Autobascule Balobi, Barokuna Barako Takataka. Biso Kotoyo, Toko Sala Moussala, Toako P sa vérité. Forme. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à la manager d'Elix, Papa Tigre Mobali Oyo Avandakana, États-Unis d'Amérique, en direct de Texas. En tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Bambo Tebele et pas Ya. La maman, elle a dit Mikebi. Ma petite sœur chérie, elle a dit Mikebi. Maman, ya Banami Balé. Maman, ya Brian Loussala et puis Beryl Kezia. Loussala, moi Siangani, ya Papa Blondie. Loussala. Voilà. Et puis, big dédicace à ma maman chérie. Claudine Bawete, maman Yabota, Exode Mikebi, Grady Mikebi, Eladine Mikebi, maman Yabana Ebele, Linda Kenzo, la belle à Schengen en direct de plus 27,
balobaka yango Afrique du Sud en tout cas bambote belé et pas inayo bambote belé et pas ya ba nyonso bazwaka temps ou bien libaku ya kolanda biso ba sepelaka na Exode Mikebi vous love vous adore vous aime très fort. Voilà, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec 100 monteurs. Mikolo Yobalobi, Babe Ngaye, Panza, Buka, Biki Rouge. En tout cas, Bakombo Nyos Obino Boko Bengaye na ba commentaire wana. Tozali vraiment de cœur avec vous. Nani en corrigé, nani lelo yarumota qui na ba attaque. A Betty Fimbu, a recadrer. O Nyos on bara toujours, a Belara, o kitaka attention. Yaya, mungwana oizanga te ou bien. Nikaya Boumoko boya bien, ezanga raté pembeni. So tension matara mai et si sango. Voilà, je disais, je suis avec 100 monteurs que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo, Exode Mikebi. Bonjour na la grande famille Libota monde entier mbote na bino. Voilà. Bisika nyo mi bino, merci na bino. To sengno merci pour à chaque fois tozo tchaka bemiso na biso bozo talaka biso. C'est ça. Bozo commenter, bozo liker, bozo partager. Donc là c'est que tout ça au cœur avec bino. Voilà. Donc déjà mbote na bino mukili ma famille Libota. Donc déjà mbote na manager Tigre. Depuis Texas na peso mbote manager Tigre. Voilà. Mbote na yo manager Tigre. Donc déjà, mbote nanga lisusu na Madame Belvi Kandi, Poutine critique congolaise, patrimoine à théâtre Congo. Voilà. Donc déjà, Maman Kioma, Maman Komarati, là, continuera toujours Kokoma. Donc déjà, on a pesi mbote na ba grande sœur sur le théâtre, ba obozu chance à la télé, Madame Belvi Kandi, mbote na bino. Donc déjà, ba open na mokiliation, bo balite un mususu place amne kokenda kokuta na mobali ya kolingo na amina okuna donc déjà. Mbote na bino mbote na bayane so abasi ya théâtre bokoli bofinga Madame Belvi Kandi me ba vina mneza ka bongo. Seigneur. Mbote na bino mbote ba opo bo réussite na mamba théâtre lokwa ba yibutu mbote na bino. Nzambe. Ba onyo so bo réussite na théâtre lokwa ba yibutu. Maman nanga Seigneur. Mbote na bino donc déjà mbote na bino no so bo bokola ka bo felin sungo felin bo belela ka nzela po ba to ba kanza bino na nzela ba felin donc déjà mbote na bino lokola zuma. Mbote na bino nyonso boliaka na sima ba ofelin boliaka na sima bana bato mbote na bino donc mbote na bana basi nyonso batiaka fort de te belé lokwa tendance de binga mama na nga Nzambe mwana mwasi nyonso fort de te belé mbote na yo oza lokwa tendance de binga mbote na yo ba miss nyonso par défaut quand ça oza miss moza lolenga ba miss te lokola lolo mbote na bino ba miss nyonso par défaut mbote na bino ba mi bano so boko vanda tout to lokola ngate bo vanda ka bo lokola ba rezi donc ba bano so bo vanda ka bo lokola ba rezi boko vanda lokola ngai te mbote na bino ba ono so bo vanda ka bo ete ça monte lika muni mi to banika sikoyo nazo pesa batu ba mbote bo mbote ngo modelo ba ono so boko vanda lokola mi bali te ba vanda lokola ba rezi mbote ba vanda ndeni ba vanda bo lokola ba rezi mbote na bino donc déjà na pesa bata fort de temps na pesa no ba mbote na batu no so ba komela bango film lokola nde ba komela rasila mbote na bino batuto ba komela bino ba film na ba chaîne na bino na pesa bino ba mbote tout pesa ba mbote ba catégorie ba mbote ma bi wana mbote ya niveau par niveau catégorie par catégorie donc mbote ba to ba balate mbote ba ta fort de temps mbote ba to sunga au fele mbote ba to foka ba mbote on a se retrouver et si lui on a se retrouver voilà tente diriger. Ouais. Déjà, tout le monde a présentation d'acteurs. Présentation, ouais. L'objet qui déjà making of, les lobes et présentation d'acteurs. Et les andengini n'attendent diriger. Donc déjà, dans le bar, Madame Belvi Kandi, titre, na histoire, et balanara déjà. Parce que la kaki est au bas qui reçoit tant, il y a ko sala analyse par rapport à Madame Belvi Kandi. Donc déjà bandeko ba benga biso pe bandeko ba landa ba yebsa ngai soki bolobi bien avant elle aura vous fongoli piste c'est ça. Donc tout ça moi là que attends na premier épisode na moi il est déjà biso to tinda bino famille bota boke no visiter bela production c'est ça. O biso to sala to bisa bino film na biso déjà mon église au côté aussi là lobby soki nza basungi
tout si mais en tout cas lobby tout ça on lobby lobby ratété donc déjà lobby tout ça les bango analyse il y a film il y a fin tout ça beaucoup plus il y a fin tout ça la faire mon église tout ça analyse tout profiter peu ko le belamon moké attente par rapport à nenge eta ke ngai scénariste na ozuelango nenge na monné ko zalela par rapport à présentation ya ba artiste madame Belgique a représenté déjà famille bota merci Nabino besoin qui t'a consommer mon église vraiment besoin t'a consommer mon église vraiment merci à part merci mon église est ami vraiment parce que merci toi ne logo et Sabinoté oui Nicolas merci ne lo monsieur bimité to ngato balabinango na lingala to batama tondo mingi mon église est ami mon église bah épisode union faisant à 100K mais là ils ont senti dans dernier épisode ils ont assez à 100K exacté parce que premier épisode donc teaser il y a une présentation d'acteurs dans ils ont 43K on a présentation teaser ils ont 66K on a teaser mon église premier épisode 326K. Deuxième épisode, 210K. Bravo, famille Bota. Vraiment bravo, Nabino. Troisième épisode, 209K. Ouais. Et quatrième épisode, 182K. Ouais. Cinquième épisode, pour l'obinet au sous aussi, Seigneur. Cinquième épisode, 176K. Mais non, c'est énorme. Donc déjà, bravo, famille Bota. C'est énorme. Donc déjà, vous consommez film. Merci la famille Bota, pendant que la haute basket. À chaque fois que tu as une émission, vous benga. Comment vraiment et ça veut bien tout le monde a même morale c'est ça donc famille Bota toi même morale de Bota la haute basket Bota la chaîne communautaire nyonso madame Belgique Kandi ba chaîne tout pas web le bara comme madame Belgique Kandi na ndenge ya bien OK donc déjà Bota la ngo vraiment ça bien voilà merci beaucoup sans monter les lobo yeto comme na likambu ya papa na biso eyinga na producteur ils ont ça la rage na pesi et ngambote na au pesi pe Jérémy Mbote ah d'accord beaucoup plus au pesi et ngambote likambuya et yinga pourquoi et ngaza bato ba moni passe na théâtre Congo c'est ça bato ba sali théâtre na ndenge ya bonzambe bato ba sali théâtre na ndenge ba nzambe oui ba l'époque 2001 biso to le kala Tropicana na beyenga 2001 le 25 ans. Non, à souffrir. 2001, tu es dans le Tropicana. À l'époque, en 2001, sur la mémoire, la chaîne est qui a 6 à 7 chaînes. Raga. Tu as Raga, TKM, Tropicana, Antenne A, RTNC, chaîne à Brazzaville, à Lokota Awa. 6 na RTG. Donc, tu as 6 chaînes. Dans 5 chaînes ya Congo, na chaîne moko ya Brazzaville. Ce que benga to banda da sala bomba théâtre ba série wana to lekade ana TV to ça succès. So pour mona ba manzambe. Donc to zaki précédé de 2001 ti le yenga na zakaka. Azapé ba lobela raye. Biso ba sa monter to zala kaka. To bi a diable ndé zala ya diable kaka. Bou nini bo. A uti wa pa bimeli wapi. Bo zela po ba 6 à 7 ans bo mona suite ko makali solo. Ya ba to comme akenda wapi o. Bele ya ba diable ya rabongo akenda po so bo moni babiso ba sa moteur botala ka biso bo reconnaître biso ti lelo to zala kaka bato ko be yenga basudiata ti lelo to zala kaka to uti ba 2001 na TV do 2001 a ghetto te to beta ba ni a ghetto te po to bana ba théâtre no ya ba ghetto poza ke bo bani no de ba carrière professionnelle ya TV de 2001 ti lelo ya succès aussi ya succès après je suis koyate so le yenga ba bi yenga mobo bi ba sa moto ba bi sa moto ba sudia ba fils nga mo so ezaki mamba diable a repesa biso ba dirote maintenant zo ba boye be ke ba blo mo zo choqué ba tout par rapport on zo be ka moi mamba diable o ya mwana yenga sala ki ba blo rabo ya mwana ba ba mo silike la e nga se suni bana ya e nga ba tuni question ya confrère na biso migra bazaki na plateau abino par rapport à dynastie olingi nani habiter là a préféré beaucoup plus Cardozo. Batuni question. Et bon Jérémy. Et ça bon va dire Koyemba. Ça bon Oh, vous avez bon Zaki bongo. Na télé moté.
Et ngayembeli. Ayembeli te. Ayembi nze munaye. Ayembi nini oswa. Ayembi ndeko ngate. Ayebinda kwa ngate. Ayebi kombo na Yesu. Bon. Ngai enga asa mutu nga bena atongo. OK. Mais soki ba ne belé enga akima ne biso approcher biso soutien no moni na bande kwa no lobela. Soki enga alubi bongo pona bango seki ba mo ba yebi lelo niveau ni ba komela na maman de kindelaka. Ya tika boy, tika pardon. Naza clair. Pour nous ba no beta bordi. Naza clair. C'est bon lo ma clair. Nga na sala ba ne belé oni enga tokanga maka souté. Na bito soko comprendre na loba. Très bien. Azan de konanga to uti na ba 2001 ba tropica na ba groupe Zigura. Mais vous aurez peine soit. To za time belé tokanga maka te. So ba to na lobela na za ba to nga muna ba onene yinga. Eza lo exode ba to muna nga chaque tana yo ba muna nga na yo mkozo bi sa moteur za muyibi. Soki ata bonzi mate ba za muke bo bonzi bo le kebele non. Bongo pourquoi l'autre ba finga mbana Belgique na za ba to musuba nzimela bang. Ba zoba nyoso ba nzimela bo nzimela bo poani. Pourquoi nous faisons madame Belgique? Il y a pas de temps de bango. Moi ce que le soki yenga le ba mo ba to ba zala na yi. Ce qu'on a condamné moi. C'est que ngana raison ba zala. Maman so on va confirmer en lui. Oh mais ba zala ensemble. Maman c'est là non. Ya. Na so bébé c'est mission. Na so no souci ma. Ils ont moi sima. Soki ba to finga madame Belgique kandi le ba nzimela ba ba nini. Ba fana madame Belgique. C'est ça, c'est ça. Oyebi to no fana na ya kabarata zabo. Madame Belgique ni ba créer mamba le kuta musu akisi nambe tu na boyeni ba loba no ba kokoloba. Po na ba to so nzimela bango. So tu no ba loba te ba fana na madame Belgique. Ba yebi. So yenga be to so ba to ayebi ba fana na bango. Ngakuna sala ba ne bela za mutu na to uti na musika. Soki nga pa kota ki mamba kisi nga na koyeba te po biso na groupe Zigura ya yebi ezaki mamba ba le sambo ba prière ba ngomba ba ngengenge biso mona ba samba campus ba lutendele wana na mamba ba prière na groupe Zigura. On a déjà l'époque de ba samba campus wana ba lobe ngokala kindibula. Te bon del mamba ba prière na groupe Zigura c'est obligatoire faut sambela. Siko na te belenga na yenga na mona renga na musika moi que ce film là nga a jouer lenga kenai pas ko jouer lenga so aya pe jouer aya ko jouer so bengi boya te i kuta beta tama so mbongo te mutu nga nga pisuna ke mamne ya kuma mbongo te sauf que nga batampe na mingi za la raté o mona nga pe na mingi na bango te mais so na bengi ayaka sans problème sans condition kutu ya tunaka jour ni heure ni mona ye donc déjà nga na ebaki na mamba kisite so ile le nga beta masola kisi ngabela zuite bena fana na ete c'est mon balo ba nyoso ko cité ya ba tungi kombo ya Jérémie wande ba tunaki yemba bandi yemba na yebinda kwa ngangate enga responsable mo na solo ba ko se lote akosa na passe ya à moins que changer après nous zuite bena za suna ete zambina mais uzu bo internet sur mon kambuni vous confirmer na yebi za na ba bietaka passe na utina ya to yeba na fama 2000 Pendant les canaux de la TV en 2001. Ah non. Et il y a mon émission. Donc, il y a plus de 25 ans. Donc, ce n'est pas que ça raté, c'est que ça raté. Et il y a que ça difficilement. Donc, où est le baka? Attends, la vie normale. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont dit Arabon. Pas à ma casse, non, c'est un pardon, soit ça qui mais est-ce que ils ont choqué? Ils ont le rôle de confirmer Batu Maramboyo et Ingalo. Na confirmer Batu Ingako Sarana passe. Nga télémission na te Batu Babenga Kagote, Ingauta Yembi, Abinda Kangate, Yabi au point de bon, on a Saka Batu Bobenga et Ingako Sarate. Sera bêtement cela qui serait qui c'est ça? À quoi ça te? Ya. N'est bien. Zambi Nangaye. Plus de 25 ans n'est bien. N'est bien. Dans la maîtrise n'est bien. À cause ça n'a pas si. Tu as ba théâtre, tu as un papa na ba maman. Tu qui m'a ba classe pour toi qui ne ba théâtre. Tu as négligé ba classe pour ma ba théâtre. Tu ba théâtre au faut au lukambongo au chambonga caisse au kanginza la pogo cha caisse. Donc tu es bitoyé ba nini yenga. Donc na sali ba nena mona so yenga pembe na ngata mo ke so ya tourner peut ça tourner nga vanda te atana ba to ate so si so mo tourner presque nga longwe so il logo zo pese logo sen so pe logo za de ali ona ko quitter problème te melo alongo mais so yenga lo ba mamba lo ba la ngani na yebele yenga ngam na yebe yenga akosa ate ona salubi bonzi mele yenga lo bi ya solo akosa ate mais na ba di ya yenga yebe
créer polémique. Et créer polémique à nini nga responsable alba mamozo ko engager polémique à nini. Alba mamba bato e ba musika na été bazara na ye. Ce ko créer polémique à nini. Mais il n'a ni pas yebi bangot. Non. Kibutu. Ibutu ba confirmer pe alobi ke soki yenga alobi ke ayebi ndako ngala te par rapport ya producteur. C'est que yenga pe akota. Quand il y a un lobby bien, ça peut pas comprendre ngani na lobby. N'avez pas balé monsieur pas comprendre bien. Ngana ebe yenga plus de 25 ans. To bando le kanana TV na tropicana na 2001. Donc na ebe yenga ko sarate. So que yenga komo lo ba manda kanganga. Na lo ba bien to sali tebe to kangama na été. C'est que mamna sa lo ba ko cité. C'est que yenga pe azamuto. So que yenga azamuto mondo na se ka yebi batanganga. Ou soit asana ba beringa ba memena ndakanga ya boya kina yi. Mais ya champion lobby bongo te. Bongo champion kangama na ba. Abi azala na bango ayebi bango bien. Abi surtout soki basakani, soki ngasakani, oyo bimisa la vérité. Ndeti ibutu la mamsu na ninga kimtema be ya bato ba TV ba koma ya nini bo ya takutongo émission na biso ça bien boye. Na biso vérité. Mais bato ka ba ibutu bon. Ba koma ba nerf tandi hein. Nerf comme moi tandi par rapport à nini. Bato ba bana njonjing na Congo ba ibutu. Bato ba bana njonjing na boso près Kilimanjaro ba ibutut na beaucoup en koso ba papa kimbiolongo bloc na bango nyoso papa kimbiolongo ta kufa mole mone pe mana kimi ba bijou te bijou na sima ibuta bandel boso na bango na ba zigura ba ibutu ba zigura ba président Johnny Chakala ba mama Moindo Marata vi abana njonjing to mona ba di bikanisi ba 5 ba artiste comme to sala njonjing ezalaka Kilimanjaro à l'époque. Ngana muta théâtre solo nga beta masona yebi yango batel boso basala njonjing na mboka oyo na ba papa biso koedu koedi bayibutu siko bulu muta bana njonjing mutali boso près njonjing ebandi lelo fana na TV na sepe na kabeli ngambongo siko muta kabeli mbongo azanga mbongo makumisa na TV seka zo combien abi bombo pesi ngambongo bombo riche azala. Mais est-ce que vous avez baguette ba malembe mais yo zo ba mabi makasi mais na Congo ta bomba $5 ezala ate adoke ba supermarché ni osa bomba $5 ezala ate bomba ezala ba combien bomba blanc ba 100 fois 200 300 bomba riche arata zambi donc okoloba mambo te parce que tout ba bato ba nere komitani ba rater vie arrêter vie. Il y a confirmé. Il n'y a pas de mboko. Quand il est confirmé, il pas confirmé. Il n'y a pas un mouton mystique. Il y a confirmé qu'il y a un mouton mystique dans la Bible. Il y a confirmé qu'il y a un mouton mystique dans la Bible. Il y a un tokata bakati bomati makala likolo kuna boke kata kuna likolo bomba rompoenga bomati aller retour ya makolo tokena tournage pied bozongi pe tournage bana 9h 5h 6h bokanga mabobenga na banganga banani basudia to bozwani bondo kata so ngana biyenga bongo aso ko mbeba singana biyenga donc ngana ibutu ndokobeta masolo yenganga yebe nga kana njonjing mais soki ezaki siko eyenga na njonjing ngo kangama na ibutu te makangama na bato ya olobela basala pe ba dynastie na bango siko yo soki ya loba mamba dynastie na bango etali ibutu na nini bien azandi aza swapante ezandi par rapport à zuité azo que la moninga lukubi nga zota ke na pota kima te ibutu so kangola okima Angola ya tiga na so vérité nga ke na pota kima te so ibutu mona Angola okima ozonga te ozolo babo ibutu biso bo so bo ataki ya ko misa vérité mana na niveau ibutu te ya lo balanga mwamba ya lo balanga ndeni nga niveau ibutu te nga tangisa mona na mo seigneur moke nga tangisa mona moko na Afrique du Sud mona moko tanga ana école ba sangwa na bandal nga zo nga za pami bato famille betela ka tolo batela mutema nga famille tela nga mutema ipa like cyclane ya na bano biso bato famille tela ka mutema so problème na famille babenga pe biso to chaka pe contribution ya bien bana kasi banoko banani ba etalela nga papa botinga mama botinga balamka na tongo ba ko ba yeba basambela pona nga pona pesa ba quelque chose ba ya ko lukanga ba zwa rango
na kipa papa botinga na mama botinga ibuta la tifo ngale fala ksa kata ndako masala ba miso analyse na kata ndako na ngati be kiti bulu basa miso na kata ndako fala ksa na kata ndako umi fala ksa kata ndako ekozande oh menga sala uwe na ba photo na ngala chete fe na place ma muneno mo bena tapa kitoko ba kicha bien na sala ba analyse comme les miso bako na chaîne na ngasa moteur kin na chacha bon yo déjà comme le fo bosa boyamanga na ndako na ngala au moins on est dans un abattu oui na ba yaka ba ko lia au moins ndako na pe matin on se porte à rappeler ba yaka siko ibuta la sa fongola ndako ndako ngo zapi bo fongola déterminer ndako abi nyala longoli awa beza ndako fongola asala nena kacha ndako asala kacha ndako ndako ngo zapi na ba photo na ba ndako na biso ezala ndako te ibutu so kangola okima te yangola te yangola te piminya opinza c'est vrai so kangola okima azonga te muto kangola piminya eza bato si ba raté papa bato si ba raté émission za mabe on est devant boy to yebani ibutu so muna ngola okima akimi penatiki le seul pays où zonga mais moi retard Brazzaville azonga ne na retard Brazzaville a profiter non ba jour ibutu na problème à ketch ana problème à fermer qui toko chapeau bien zate ouais suprême boy yo na bana muta problème à chapeau alors joking moi bien boya propre boya poto boya zana moté mais akati suki na ceux qui va kati pas bana kati petit na kata ngaso ko fait somba gilet ibuta ko ke salon ibuta ke salon de biso vana pena bono kena bandena ki mbone pas bobo ministre bobo ministre akati osuki aussi sina soko pesi 10 000 francs ibuta le en 3 jours même so vrai so ngata sona ba vérité maloko na loba mabe ozoba mabe omo ati bato bazokoma ngo même na ba commentaire ba bisa monter ozoswa bato mité mais ozoswa ozoba mabe na beta masolo na kosa raté so bato batala biso musika biso ko totala na pembeni non mo defana kutana ibutu na via zakana problème masanga pe masanga ya kosenga ya somba raté akosomba mais otike bo baxelay akosomba ta moi 5 moko de 5 bouteilles bouteilles somba t'imagines ton mutu na place ala la yeba na te avant no ba mambolo ba na TV combien de gars na la sana ibutu on a luka na ba place ya uta ça ya na mkolo na kimba nkakawa kaka ngwana la saka kakawa neza na kana kimba ngwana elikim ko bsuwa ba otena mo ko to ba mbole wana na comme pembena président na comme pembena mo suba na moni ndenge ba bumu na dia saka ba lukula kuna pe tongo ndenge no bimele wabo na za na sa na be ko ba blague l'action pesa za l'action na sewa sango la sewa ba désolé bo ji sai buto sérieux na so dona mo yevine za la kabo adresse e bana raté c'est ça adresse e bana raté biso banda ko za koni to sala ba analyse to sala biso na kacha bandako to la mkabana bo sel live no na chambre na la lipe na mbetu na sa fier to puis après on photo ba chambre na biso na kabla na chambre na kangi photo na tchongo pe na page pour moi pe na drapembe na la na single awe na mbetu kuse ya pembe acheme na de oyela ala na puna la ngamo lala yomoko lala atina mutu tuti ko te ngala la ngamo biso mbele ka problème te mabende ya bango ya basiti biso mbaso to kolibe sport za na ozo mo pe muke est-ce que ba mama na mbal mo mikete ba famille silikaka ya uzuba mabit na lo mabeta na lo mabete na otalisa yo na oyo zo lobana ba so ba yoki ngo ba sepelate ke baluka ba solution vite bo sepelate ko na sepelate eluka mutana mbasu tango sepelate ne ba finga mbasu no mais luka ba salisa kat ba ta milimo ba monati ba loba ba sunga yo saka na condition de vie on do sepelate tili wat ouais n'a pas vrai mabe ozo mabe pardon n'a pas vrai mais ba tout lokola ba yibutu so ba lo ba mama ba media ba to tira attention makasi te ba nere koma bango tandi nzambe so ba tala na we ngana vina ngai ibuta tikelo somba ta moto te ya dépiner niveau échec à vie mon tandi atikelo somba ata moto te biso ba sa monter bara munene na kulumba na sayo mais quand même na ba personnel na futaka quand même ba ki apesa ba kabila ka ye pa pesaka
C'est pas kabila ndeni. Yaya, tika beaucoup bita bodi. Ibutu kala. Nzambe na ngai. Ne ba photo la biso bo mwana oto boyaka. Ah? Ibutu ne ba photo bo mwana oto boyaka. Ndelo ngai. Ne yazalela. Mama nzambe na ngai. Ah, ça monte. Na ibutu scène jo papa tonalité. Na ibutu vie normal ezaka ndemo. Moi c'est le monde ngale muta fani boy. Ne na fani boy. Muto abitana kizinga si mama papa ye te babo ezanga. Ouais, on dit matin. Kizinga za libanda. Jamais jamais. Yete. Momo na pewe na tsa mo stick nanga ati transpirant, ati parfum, mon avandi boy. Ngamo na miyoka sola bien. Ibutu ndo tsaka bilama na mbuma valise. Yaya. Na biso vérité. Yaya na nga mobali. Nzambe na ngai. Si mende ti sa seni kaka. Mais yo ko so ba finga ba na TV ndi ba lo bara. Madame be finga ndeza bien, a permettre biso to lo ba non na batoko. Ah, c'est bien. Mais rappeler ça biso, moi te na lo ba we pour me rappeler ça. Oui, ba moi rekil. Mais rappeler ça. Même ko lo permettre biso to lo ba na batabo. To filmer ba kikoso, parce qu'on a ba kikoso, to expliquer ba kikoso. Il y a ta salle de bain. Et yo ça salle de bain. Quelle place avant de rentrer dans la salle de bain? Avant non, on a bien la place hein. La place hein. Il vous donne la cantine à Emo. Cantine. Yambal. Mais Internet, so. Et c'est nous. Oui, il y a sur la TV danger. Enfin, belle fille, on a. Pas besoin de Ibout. Ah! Abe na juité, ya mwana zonyo kazo ki amutuli kunya. Kozanga rabon. Mais na kai yenga na za clair nga lebe yenga na mambalo kutate. Na juita na okanga na yete na ebite so à côté mamba kisi mais o yenga lobi bo noter yango la ba vérité. Yaya. Merci beaucoup. En tout cas mambo isanga pasi. Mambo isanga pasi, ça monter. Yana biso yobi mise su mambo ilala kinango susu aye susu abandeli yango di susu mambo ikufa kinango penza nani so ya gabi alobini ya gabi aye awa yobi la mambo ilamba li susu elambesa madame Befio bilamba la teki passer la publicité to moni madebo asala ki yango soka conseil la ba gag na ye wana ezoko to intéressé bango ya gabi aye li susu na makambo wana babi soki madebo azaya kokanga masiki Belvinda za mabe. Nasekia c'est qui nini ye gabi wala bila bilamba alata wala nzoto ni ye mo alata ndeni alata bien alata bien te alata bo bien mwana mama nzambe non bien est-ce que votre monde après belle vie quand il bien bela comico yo comico le qui s'appelle yo comico le qui s'asiko yo nabi est-ce que votre tala après belle vie bien tala qui est bien te tala belle vie bien te poani belle vie quand votre tala qui est bien ne pas mon belle vie quand na TV ne belle vie quand zalaka ba to finga belle vie quand ba tika sambla ba yebi belle vie quand ba zo ton vane ba mona imba le bele ya tala belle vie quand ça simple mais belle na mona ye nanu na ba panini babe manjaka basi bachaka na TM la yana na mona ba belle vie quand ba sili wana tene ba bachaka na mona belle vie quand bisala sala tene ba bachaka suki comme jaune ba bleu ba rouge na mona madame belle vie candidate madame belle vie candidate ya kalati jean alati chemise ati crêpe na makolo ke chic alati robe mona bien alati jupe ndenge nyoso alata maka bien c'est ça sikoyo tango ba mona madame belle vie candidate ba publier ba photo elboso eza mode bazoki na lokola muta présenter elamba lokola mannequin na bango ça gère bilambo bango bazana ngo ba présenter na mokili quand de madame Belvi quand la tête ngo bongo ba teki combien de pièces mais bon bilelo bon mi ko ba poursuivre madebo tcha kufa mto landela zata landela zata non on poursuivre o ninga la teki bilamba wana o ala tchongo lelo ata ukala bon non landela bino bolu ba mama bilamba ba nzoto ni bolatela bino bokipe to kipeti to kipeti bokipe bolu na bokangisa yi non okangisa yi non okangisa mi ku fe mona likamudi non okangisa yi non okangisa yi nga tela ba tumsusu le gina tevulu ba mama bilamba o sa non ndenge ni olatela ma wapi
Ah, oui, il y a Gabriel Zabienté. Ah, là, tu l'as monté, ah, là, tu l'as Non, nous tout. Nous autres, on est indénies. Non, je suis dans le matin. Je suis les arts. Non, mais la main. Je suis matin, nausée. Maïsa. C'est émission. Non, mais la main, pardon. Non, mais la main, pardon. Ok, pour ça, je pas dit. Ah, ça, heureusement, je suis dans le bouton. Je moni, nausée. Heureusement, je suis nausée. Na raisonné ba mona moni banjo to musuno ose. Na mtabongo ba mambelamba yo la tango ke wapi, ola tango wapi. Ola tango wapi. Nanzo to na eti ya. Ah. Ba blo ba mbala tango da Belgique ndo la to ba films za domestique. Po ba ba mola taka po bo manjo to ba présenter biso soni. Ah ya. Ba ba komande bina ko bomba nzoto, représenter biso ni. Bomba nzoto na kasi beaucoup bomba nzoto dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que madame Belgique nous m'a sur le bon Dieu, le beaucoup bien. Tu es le col madame Belgique dit bien, là tu dis mon boy moi, vous connaissez mon nan. C'est bon voilà, le jour c'est pas non. Le beaucoup tout tel le beaucoup ne le beaucoup bien. Nzambali mbisa, puis on m'a une la pas. Mai. Ya nini moto. Mai. Pour ça moi il m'a caché pour la nini. Na raisonné de mai. Bah on saute tellement on saute ma colo tellement pende couteau tellement pende bien est-ce bon to ba kino soka ba mitala pe to ba kota kama ba sepele ma ba naka ba milula kam salongo ibia balinga sukula mitala binzambe merci telo salinga bien boye na tele ba photo ba sere na biso ba finga Belgique andi na tele photo ni o sene o ta commande pe na boye akoma boye akoma boye ngabi yesa ka boye akoma boye banda kala ngabi bo finga Belgique andi poane tala la tala pa tumususu ba kana ba finga Belgique andi ba la sukuna ka commande boye tu fais ça bien tu fais ça bien. C'est mon maquillage. Tu fais ça bien, comme si on fait un bonhomme qui a gola liki na moto. Voilà ça. Oui bien. On est bien tellement moi moi ça minu boy. Oh, ni moi aussi minu ça te boy. Ba ni ba tsaka ta minu or le ba ko te kala ba ko. Moi ça ay ati. Oh, nani. Moto ça minu boy. Ba bi to finga ba vi kan. Ba rande boy. Oui. Tu fais ça bien. Tu fais ça bien. C'est bon, ça m'a bien la lettre en Belgique, ni parce que tu as Belgique, ni masuka, bon la ta suki to Belgique, tu kalaté linga bala. Kalaté on est kokité, le bipe to yaka kalaté, le kalaté. Kalaté ne ou mais la Jésus pas na kalaté. Jésus alwani. Jésus revient très bientôt. Très bientôt on a oui dirait dans mode ba kufa. Ba belé. Très bientôt on a tout monde on ba kufa na très bientôt na kalaté wana. Mais quand même, il me dit ma bazana ba kitoko. Ya kitoko kuna na mona te. Ya. Ate nan. Ate ya gola on utangiti. Azate. Ya. Ba communicatrice na bango nyonso ne bazaka bongo balobelaka ye ba finga madame Belvique Kandi. To bani na beauté. Na sola kitoko na nzoto. Na longa kovanda na batu. Koyeba ko loba. Ko dégager sagesse. Ko ça la bien. Ate. Azate. Ate. Beau tendresse. Ça va bien ya. Moi ça zanga bodia pembe. Ah ya. Ebe ba fo de ten. Nandingi nini susu. Ati fo de makasi. Ebe ba fo de ten. Bo tala te. Ebe ba fo de ten. Ah ya ozo ma bi makasi bi kenga no kupala ngi mission te. O tiko yebe jamais sans fo de ten. Soit longolon. Azande. O bo sene. Na mona kuna kuta mona daito na ngiringi na daito kuna kuta mona daito ça faut d'être aza kuta daito o ba parana yesa na studio na yolo ba parana baza na daito na ngiringi o to benga cimetière kala ngiringi sko na tasko na ndinga kuta ba para ça faut d'être ti ba bisa na nzima te ye ya zaina bien Nandimete ke ye. Ya on a dit que c'était au monde Nandimete ke ye bien nzambe Nandimete ke ye ça n'est bien boyé. Bien bon zala. Bien bon zala te. Nde na ebelio. 3 jours ba kanga bino na drapeau de matin. Day national. Mo ba ta drapeau na katia da pays. Day national. Also. Ouais, j'ai reçu un petit comme ça na kimi na mai mba na mibwa kila kufi.
Oh, coupa pamba, tu pas été malheureusement chéri comme. Maman, tu as dit qu'il y a une tendance. Abino qui na luka fene balini za ko tu na mi bo. C'est la barre on m'a cassé la barre mais internet ça bien au final on a Belgique kandi on a été ma bena yo su kitoka Belgique ando ke nondako to beta masula rolata ba nyonso baza pembe ba bango nyonso to tche ko bana na silamiti na batu na ina l'équipe Belgique kandi na propriété. Ah, côté à côté, il y a Mams Balobaka Penza, il y a Penza, Betaka. Non, l'équipe Belgique a une propriété. Mabia Betaka, ya. Parce que la semaine de Bamona Belgique a une hauteur. Ah. Bah, ça, le roi, non, mon ami, il ma colo poussière. Ce que ma colo poussière, on est ce moment de Belgique, on peut sortir ma colo. Oh, Belgique, on a quitté le bureau, on a continué, on continue à restaurant, on continue à bureau, bimbo, chauffeur, osé, moutou que ça a marche. Attends, bon, sur les moutons, ça a marche, on continue qui. Bah, ça coûte tant de mal goûté. Ils ont regardé en marche. Bah, quand t'as été. Ce que bon, mon ami, on poussière, ouais. Ah, mais bah, on débat, il y a une place, ma monnaie. Dans d'autres côtés. D'autres sundeni, ya. Faut nous demander d'autres pères. Eh. Internet ça bien yo fingo kenonda quoi. On peut se faire mutu mabena yo bosu kitoko na ye. Tant que nous nganda ko zano pe. Aux à l'aise tranquille. Bango ndiye ba conscience ma yelo bela ba lo. Ce conscience de ba batika. Ah. Ota branga ya gola na fingi bel vitane na za. Nga lolo na fingi bel vitane na za. Lo ba miss. Nga tande na peki so ko miss. Lo ba miss. Nga tete na fingi bel vitane na za. Eh. Peut pas que dans le moment sur la douche. Oui, dans la raison finir belle vie, t'as n'enga mon ça. Baza n'enga ni, barre que t'as n'enga ça. Beaucoup ça rabat toi. Ya, comme bébé c'est. So vous avez bien vous en ami bali. Et là ça va bien te vous en ami bali. Moi sinon ça va bien tout là té. Ba bomba rande ya bang. Ba vous avez. Ba bomba. Ba vous avez. Ça monte. Ça soit 15 et bêté hein. Ba ni ba qui passe par vendre la wana. Bavana na bandel ko to ba horoscope na kati wana ba no mela kuna ba mela bobo fo ko bine ville ke la ba wana bon on va partir à 15 ba da 15 ba fandi wana allo na le ka bon wana moni na ka o tay ka kude le kino ba vani bon pe bien ba o mela ba bine ota ma ba sana ag ba na note ya mo ko moto na masa mo bi ba ko kitoko te ba se kitoko te ba na pa so fani ba se kitoko ay bete ko ba finga Belgique ani abi ya ngani ba place abouete e ba se kitoko te ba simi so zakina kitoko te ne bi so vrai yo se ba tout soit relié pour madame Belgique ani ba rosani ba ka ba mona ka Belgique ani amoni pas c'est pela kitoko ko mo ya pemi ba mona Belgique ani ya ba yila biso mo to revara so ta mère lo botika lié na za question te mère ota mais ta mère on peut ça ta belle vie quand elle vit ngati ta belle moi boete so ba belle vie quand va regarder to 3 mais to wela na ba ko beto bunda ba belle vie quand toi de ala tikala ba pe ma de bitumba mais bon Luka ba belle vie quand on va so kaza oh ça n'est qu'un gars tongo to zana déjà oui na ba tobotonda wana totonde la Belgique quand oh est-ce que to simbrate banga l'état wana désormais akoma engagé désormais nem ça moi c'est le bal qui bana l'état era défaut comme mekatela ba so mabala bible pekisa l'état pekisa dotaka na bible na l'état pekisa bébé pekisa mikolo pona mikolo omoni mama bochochi Jafe na ba ya msusa basi ba lakila bana mabe ba lakila ba ba ya to ba mama ba ya no ba mama ora bo ba mama no ba ya ba mama isa ba mama msusa ba lakila bana mabe ba lakila bana mabe alingi pe mwana boko soki o chomo ata ko to choisata mais no posa mobile c'est la colère mais no posa mobile moi dois faire une émission balobaka pour ba miyebi ezoka bango wana na bango comprendre ça quand comment kanda bwinde ntomba bi mais vous ça c'est la colère ami retrouver oui ande bongo mutu ça sika ba te na sika ça ka ba réponse ma ça mobile na emission. Voilà, merci beaucoup.
Tout le monde a vu en tout cas, les autres, il y a qui ont pour conseil la bino vraiment une petite analyse comme ça. Lobby tant que y a tout temps, il y a conseil la bino émission mobile sur film fin il y a Madame Bellevie. Mon église est Kindengeni, mais ça monter à détailler puis les sous attente dirigée Oyo Ezolingaï Banda et pas Bellevie Candy, Belinda Candy, tout ça là sans mentir. En tout cas, trop bien sur Nasuka vraiment. Dernier mot et puis ma dédicace. Ouais, dernier mot dans les alliés, famille bota focus dans ma film. Bote tenir biso rigueur te photo le bana bango. Bato belé bana niveau Madame Bellevie candidate. C'est ça. Bato belé bazana niveau Madame Bellevie candidate. Ce baye ko le ka be miso ba bêtise dans Madame Bellevie candidate au ta bon miso ko to pesa bango accès. Pour ça on n'a pas d'accès donc bazo accès ko tuté. Biso beto no expliquer ba onde est-ce que bango bazaleli. To ko permettre à mutu mo baser le côté na mokili. Aya vendre la comme Madame Bellevie candidate ba miso bandaki tisuka. C'est ça. Donc ce que biso to ko to sangise bango no se liboke to sangise bino nyonso liboke ba moko. To recadrer bango. To bagi mambo oyo nyonso ko ya na kombo ya Madame Bellevie Kandi. Donc là la kutu tetongo kotana to za réponse na yo. C'est ça. Donc tongo kotana to za réponse na yo. C'est na 12h01. Ceux qui te jouent retard à transport banzelande au coma, tina ba 45 de za réponse na. Ya ba 45 a pemben boue. Quand si tu papa en transport, ceux qui transport ça écoutez l'épisode de ça si passe to bongo l'émission. To bongo l'émission to inga to le nini boyo mutu mo ba gafé kuna donc a déjà coup sur coup to zongisa. To zongisi coup sur kumba moko. Ah ba le kate. Focus na famille bota, focus toujours na famille bota, focus na Bellevie télévision, focus na Candy Star, focus na ma chaîne partenaire, ma chaîne communautaire tout, j'ai Madame Bellevie Candy. Donc déjà et ça ils bien. Donc déjà ba dédicace na pesi mbote na grand fort propre. Grand fort propre ya Guibert Dibanza, monument ya Caroline du Nord. Voilà. Motema maman Geneviève Dibanza. Ya Guibert pesi la mbote na ba bébé à poto 17 Lenix na richesse. Ya Guibert mbote na comme la 17 Lenix na richesse. Maman Geneviève mbote na bino. Mbote na Steve Kamanda Motomoko bien. Steve Kamanda Motomoko bien. Mbote na Jonathan Mombo coachman. Jonathan Mombo coach. Mbote na yo. Mbote na inspecteur Lito. Mbote na inspecteur Lito. Mbote na Lauriane Ngoua or noir. Lauriane Ngoua or noir na simano ba bijoute tu a gambela ba mbote na bango. Déjà mbote na ngai na manager Tigre. Manager de l'X depuis Texas, la manager Tigre Mbote na apôtre Moïse Kassongo. Bandeko à Brazzaville, message des amoko le 20 novembre, le 21 novembre, le 22 novembre, apôtre Moïse Kassongo à Rosana Brazzaville. Ça la consultation prophétique il y a 3 jours. Batunyo so bozana ba problème ba blocage mignolo ba problème familial bondoki. O bozana ba twala ba malade botamu do hôpital ba bi e koti molili boya na ngona maboko nzambe déjà ba représenter nzambe na mokili bazali. Ba sali na bazali. Déjà rendez-vous zali na la mairie à Wenze pemena la mairie à Wenze immeuble Denide. Ils a déjà donc rendez-vous à na porte Moïse Kassongo 3 jours à consultation prophétique. Pendant Brazzaville, Bobenga numéro na sa montagne à plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 pour besoin plus de précision donc déjà mbote na op. Merci beaucoup. Zone Mikebi mbote na banoko nyoso famille bota batati na famille bota ya Sylvie Nzoli. Ya Sylvie grâce à propre mbote na yo maman BBC mpoi. Maman BBC mbote na yo la maman chérie à moi mbote na yo maman Esther mbote na yo maman Sylvie qui paie là maman Claudine Bokatola donc déjà ba maman toute la famille bota ba noko famille bota mbote na bino nyonso donc déjà mbote comme là Madame Bellevie Kandi donc déjà Poutine critique congolaise muto komaka
oyo bakomelaka ye te. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Cassé l'artiste. Je suis Exode Mikibi. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, merci parce que vous avez été très nombreux en train de nous suivre. On se retrouve très prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.